Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikuru les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo raté. Il y en a bien à yo. Ah Jima Mokende. Où est là? Bana Kin. Qu'est-ce que j'ai zappé ce couteau non KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé ce couteau non check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bande ko balandia magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Bandeko ya rassemblement basalaki ouverture ya ba travaux na bango hier na permanence ya UDPS na 10e rue. Oyo ba résolution nango ekozala confronté na ba résolution ya bandeko oyo baza na cité de l'Union africaine. Ebale ya Congo ezali lopango te achie jalise de la Yahweh batela ni Congo Yahweh benisa ni Congo. Rassemblement de force accuse au changement, plateforme et opposition. Basalaki conclave na bango lobby mardi 4 octobre na siège ya UDPS na Limete. Déjà na 10h30 ezalaki arrivé à ba délégué ya ba parti politique pe ya ba société civile. Na 11h ezalaki bongo arrivé à ba corps diplomatique pe na 15h arrivé à président ya rassemblement Etienne Tshisekedi. Nyonso ebandaki na ba discours ya ba membre ya rassemblement oyo ba assurer peuple congolais na kozwa engagement ya ko lutter contre le respect ya constitution na alternance na RDC. Ba exiger ba sanction contre ba institution politique oyo bazo diriger sikoyo pe ba demande ya démission immédiate ya ba membre nyonso ya CENI. Lutte pour le changement lusha bango pe batikalaki simate ba proposer calendrier électoral na président ya CENI avant le 19 décembre. Pour na peuple congolais botikala vigilant pour vrai dialogue nano et salamité. Le 19 octobre rassemblement ekopé sa carton jaune na président actuel pe le 19 décembre nde akozwa carton rouge wana maloba ya Etienne Tshisekedi. Pe asengi na peuple congolais kobanga te pe kozala impressionné te na ba résolution ya dialogue o ezo salama na cité de l'Union africaine pour vrai dialogue o ekotia le deux parties autour d'une même table ezo salama kalate. Nyonso se déroulaki sans incident majeur, donc ce qui ba revendication nyonso oyo ekozala toujours pacifiquement ekozala bien. Kinshasa et l'équipe partout. A participant ya conclave balobi ndenge nini transition ekoki kozala gérer lokola élection eza hypothétique année oyo. Ebale ya Congo ezali lopango te achie jalise de la Kinshasa et l'équipe partout micro ya KNB ezali na siège ya UDPS na 11e rue Limete. Et si kaka bande kona biso ya rassemblement bazali ko sala conclave na bango toyoka bango nini bakolo bakati pe résolution nini bakozwa na conclave bango Olanda. Le respect de la constitution. Est-ce que transition est na kati? Quand on parle de la constitution, c'est-à-dire de salir adhésion, mariage avec les serments du peuple. Biso zali ba organisateur à conclave. Awa toye kopé sa position na biso bana ya rassemblement sur makambo zole kanamboka.
makambo ya processus électoral, makambo ya ba élection eza koyawa, makambo ya enrôlement. Oui, Batat n'a conclave connu de tous les peuples congolais. C'est-à-dire que pour l'intérêt de ces pays, on ne se laissera pas faire pour nous défendre la constitution nabiso. Gage à sécurité pour Namboko, gage à Marambonio, c'est-à-dire que soit vous respectez la constitution, soit vous ne respectez pas la constitution. Je préférais suivre les conseils du rassemblement parce que nous voulons un dialogue avec la résolution 2277 et ça n'a pas été fait à ce dialogue-là. Et nous récusons le monsieur Kodjo. Wana bauti kola ndenge bandeko ya rassemblement ba pesi ba point de vue na bango par rapport ya ba résolution ya conclave uti kosila ya malamu ekozala kaka nyonso ekosala mayele kala kimia po mboka na biso ekende liboso Kinshasa et l'équipe partout. tosololaki na bakinois bayebisa biso badifficulté nini mwana oyo asali plus d'un mois libanda ya famille na ye bana oyo tobengaka bacommunement chege akoki kozala nango soki alingi réintégrer na famille moko. Risque eza makasi pour moi na deasa bimi libanda abebi akoyoka aolinga kuti azonga na ndako po makambo oyo azomona na libanda kuna na ndako ezala te kuna na libertinage même aolinga te azonga su na ndako donc risque eza makasi abebi sedike so baninga mwana na deasa bimi libanda shege risque eza mwana wana koninga kuti asenga ngazonga te mwana deasa bimi libanda yoki de bilenge banga moko soki na bina landa ye na bondela ye azonga na ebinde na kosala malembe na ba prière au changer. En tant que parent, on dit mon retour à moi mais en observant le lenga bimaki et puis retour na ye. Azana bandeko atikaki to atikaki te. Sans bandeko atikaki kozala yaya to baleki na ide nganza na papa na pesa pe na baleki to pe ba yaya na ye. Bo sivende kuna bino lo tale mala parce que na zongi sebo ebi problème alongwela ki a. Alors bo fana na kimia bo za na et surtout a bouger te. Risque aux atabeb service la baninga parce que ceux qui a obeb sabaninga anga kenatana mi balé. Le quoi zongi a ebisika uti nini akutani nango poalo bazonga. Alors tant zongi fo yo kasiko o yangai parce que ayoka kite amekaki. Le quoi meki o yakutana nango kuna ndesi ya zonga pananga. Donc akusala o ngaza risque ezate. Na mona zaneti enfant prodige o yakindeki ayeko zonga. Papa bwaka kiete. Baninga mususu ba osaneti ba yinaye. Mengai atake mama atake moboti akoyamba mwana nga. Na encadrer atie na nzela lo sambo akozonga na nzela. Na Kinshasa ba locataire mingi bakoma ko se comporter lokola bango nde baza ba bailleur yango bakinoa balobi danger nini bailleur azali ko courir soki locataire azali ko se comporter de la sorte. Kinshasa l'équipe partout le magazine na bino toyeko solana bakinoa par rapport ya ba locataire misusu ndenge ba s'imposera na lupango bato mona locataire ayo futele pa mutu mais akomi ko s'imposer comme komi mona lokola yende bailleur yango to tuna risque nini to pe danger nini e ko zale pa locataire ya bongo azana droit na ye na ba devoir mais ce qui locataire ayebi ba devoir na yete akomi ko so droit il risque ezali que mokolo mususu ako mwana abukisi lopango bakie na justice lokola tango ya kala motu moko apeda lopango ndenge wana amoni locataire asite bika nyonso tututu azwi lopango ekomi yaki eloko bayeka kokosala le plus vite possible déjà ya kojole préavis et puis kobimisi na ndako pour ne pas éviter d'autres choses. C'est parce que ce qui est un jour à beaucoup créer l'opé du Cameroun dans le Pangona. Voilà, azali bailleur. Mais quand on a bailleur wana, l'état paye azali na partie où que azolo baké locataire na bailleur, hein? Ati abango na 4 4. Ça azali faible aboto le Pangona. Ça c'est un. Pour ko koto mamususu na poto moni na na Kinshasa. Voilà. Kolonda kolo nani bailleur azoko zang azoko
azo ko perdre ndako loko na locataire wana à partir de ce que vraiment il faut akende pas dans l'état pour que l'état ait la solution pour mettre bango fin na nini parce que risque que mutakufa locataire ce que personne na nini na kolokaka donc aboma bailleur ikolo ya ndako na nini alors il faut akende pas dans l'état donc a la solution pour na bango na nini tout dépendre na intention za nango susu a s'imposer eza nango ndenge na ye caractère na za ndenge wana muta position mais ceux qui ont intention mabe on est remis dangereux par rapport à intention soit mal intention remis dangereux on est remis très dangereux parce que créer le mois à lopango d'abord il faut dans nos contrats aussi il faut ça va bailler il faut consigner contrat attendre la chambre salon à studio faut contrat de bail ezalaka peut-être contrat de bail ndeko gérer bail locataire bien ce contrat de bail ezala ngote à limite il faut contrat de bail ezala attendre la chambre salon il faut contrat de bail ezala attendre studio contrat de bail ezala ndako munene minga minimizaka bon va contrat de bail ezala pour un immeuble ndako il y a 10 chambres non attendre chambre salon attendre studio il faut contrat de bail alors la contrat de bail chaque monde dans la limite d'un contrat soit comment déborder wana avant son ndako côté parce qu'il a violé contrat faut bimisa peut préavis boyokine bakino bapesi ba risque to pe ba danger o ekoki kozala na locataire o azali ko s'imposer lokola ko lupango misu balobi que ekosenga vraiment na bailleur amekape kozwela préavis pona amibatela potango déjà locataire aza komi mona lokola ko lupango bongo azotia déjà yo mo bailleur en danger po akoki pe kotekela pe lopango même misu pe balobi que ezala ngo pe mabete mais tant mususu pe ezala ngo comportement ya mutu mais na bino pe o bosela ngo bo meka un peu ko changer po eza malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke. Gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso kai. La photo. Tout seka moke. Buka kingo. Écoute idée. En selfie. Écoute idée. Tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoute idée. En selfie. Écoute idée. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoute idée. Écoute d'idée, écoute sur la photo, tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoute d'idée, en selfie. Écoute d'idée, sur la photo, tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoute d'idée. Bakinois malobi na micro ekande par rapport ya constat oyo basali batu mingi bazalaka soki otiki mutuka na ona parking soki oyo kobimisa yango akoloba opesa ye mbongo yango balobi soki ezalaka obligatoire ou pas. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine Nabino toza na commune ya Gombe pona retourna ba kino ba biso ce qui est obligatoire tant ba kena kokota ba supermarché que ba parker mituka na bango ce qui baza obligé ya kopesa droit ya parking avant de retirer mutuka. C'est obligatoire de refuta muta sécurité wana. Mais les ont des volontés ya client wa ke somba biloko na alimentation na parce que et cause à la paix que otiki mutuka yo koti na kati me mambo le kalibanda kuna yo ibite me mutu azokengela yende ayebi akosala sécurité ya mutuka na yo d'où na volonté na yo ozana ngo okopesa pe les fils quelque chose ozana ngo na volonté na yo les gens ba parking musu pe zakana kina au parquer pe voiture avant de se déplacer il faut foutre droit à parking mais musu sinon na monati naza mutu mo ya bonne foi na volonté sur na ticket loko et nous obima sur na nango je libère facilement zawana aza engagé na supermarché les ofutaye
Alors biso so etoye na supermarché po tosomba biloko na biso volonté na biso na accueil na ye na gentillesse na ye nde toki kopesa quelque chose mais ezaka obligatoire te. Il y a des fois bamosusu basengaka mais ezosenga na kimokolo. Il faut comprendre que mutu aza na besoin peut-être mwa mai parce que baza bato yango moni topesaka. Boyoki bango nde barépondre balobi ke ezalaka nango obligation te et puis ntango bango mo bakota na basupermarché lero babimaka bango mo nde bapesaka baagent wana mwa mbongo mpona kopesa bango mwa courage na ndenge babatelaka bango bamituka na ndenge moko ya bonne foi eza te ke non bango nde baobligeaka bango to mpe basengaka bango mais so basala yango ezalaka kaka mpona korécompense mutu oyo akengeli yo mutuka. Kinshasa eleki partout. Bakinois balobi na micro et KNB soki bino couple ya bobala na paix après quelque temps voyez qu'on se rendre compte que ba parents na bino baza bato ya songi boko réagir comment. Kinshasa équipe partout le magazine na bino toza ana commune ya Gombe pona solana bakinois bayebisa biso soki lelo boyebi ke ba parents na bino bazara bandoki to pe baza ba songi boko kabwana bango to bo continuer na bango. Soki bapare baza basongi to baza bandoki peut-être wana eza problème na bango bokoinvite bango na mabe oyo bazomemepa na bino mobale nde bokozalaka eloko moko soki tosololi tomoni ke tosimba te wana tokotika na bapare na biso po songi ere ekozala ekoyebana kaka ere ekoyebana tokosola bino boza bato bozokamba biso mais tomoni ke mabe moko ezozala pe bato bayebi ke bino nde bozwaki biso mpona conseil tokotika conseil ekozalaka pare te même mutu ozomona azalaka bien mpona yo akoconseille yo na kobenga bango nanu tokovanda na bango na mwasi na ngai tovandi na bango esika moko toteyi bango nanu na likambo oyo bango bazosala toteyi nanu bango soki tomoni bachange te babendani batika na ndenge na bango biso mpe totikali na ndenge na biso ti bando ya na ndako na biso bakobebisa na misu foyer misala mabe il faut to écarter to kabwana loka bapare bakomota songi na libala na kata libala la bango saso bakozonga pa basaleli ya nzambe oyo babalisaki bango bala batala ka biso dessus na kata libala bapare biso toponaki bango saso koyo bakomosala mobulu mpo basepare biso na kata libota na biso yango wana nde l'église bango babalisaki bango bakobenga na bango bamarie na bapare na bango mpona baconseiller bango pare mpaka kokochange soki songi ya mabe te malamu songi ya mabe soki te ye aza kopesa mwasi esimbisi mabe to oza mpe mobile esimbisi mabe te bango bakabwana mais soki eli kaka songi kaka ya ntango mosusu ya mwa mike ndenge wana bakoki mpe kobonga na soki basala nzambe babengi bango epai babelisaki bango libala na bango bakoki kochange ese bachangeaka bapare pare soki sozi wana oyo asa abimaki na miso ya nzambe oyo abimaki mpe na miso ya leta kaka bango wana kaka te kochange bapare so ndenge nini bozongi susu événement wana mariage deux fois événement la mariage que ensuite des fois te boyoki nde bakinois balobi misu balobi ke bakokabwana baparent na bango mbala moko parce que ntango bango baza basongi bakocontribue eloko ya malonga te na couple na bango au contraire kutu bakobebisela bango couple donc bakopréféré kutu kokabwana bango mais misu mpe balobi ke bakosepela mingi kovandisa baparent koyokana nao na bango komeka mpe kosola na bango parce que bazorepresente mpe baparent na bango ntango mpe basala omwa mabe balukaka basola pour ke bameka mpe koarranger en famille. Kinshasa eleki partout.
La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. KNB innovation sur innovation, bozo actualité aux alliés dominer na Facebook. Conclave ya rassemblement Tshisekedi Azako exiger dialogue plus inclusif car date ya le 20 décembre pays il faut ekumbama na régime spécial on a ko gérer ensemble. Président ya conseil de sages ya rassemblement a précisé que vrai dialogue national est ko se tenir à l'étranger en dehors ya RDC. Lusha oyo bazalaki pe na conclave ya rassemblement ba proposer calendrier moko oyo ekoki ko faire respecter de l'air constitutionnel. Porte-parole ya majorité présidentielle André Alain Atundu oyo abandaki ko pesa ba impression na ye sur conclave alobi que rassemblement bakanisa te ke baza bango moko po basali nde séance moko ya radicalisation. Bango mutu bazo prétendre ko protéger transition bazo pesa déjà plan ya violation nango. Pour la journaliste ya Top Congo Sergine de Charisme asali analyse oyo na page na ya Facebook. 1. Kamere Asengi. Nouveau gouvernement. Restructuration de la CENI avec sans toucher à son président. Transition avec Joseph Kabila. Rassemblement côté naïe. Nouveau gouvernement. Restructuration de la CENI. Transition sans Joseph Kabila. Alobi Boye. Je constate qu'il y a beaucoup de points de rapprochement. Au lieu d'un nouveau dialogue, je propose un petit format d'échange entre les deux pour l'harmonisation de vues. Voilà journaliste Sergine Yatop Kongonde a proposé. 5 ans a assisté à un dialogue ya Union africaine na conclave ya opposition a pesi message oyo ya liboso. Proposition oyo ba politicien ba komi nango lelo eza ko bangisa po risque to kota na phase ya ba violation. 2. Senko atikali convaincu na dialogue inclusif oyo président Etienne Tshisekedi asengaki pe ba préciser que jamais peuple congolais akoki ko vivre lisusu ba tragédie oyo ya kala d'où nécessité ya Etienne Tshisekedi ko kota na dialogue na batu na ye. Senko asengi apaisement pe kimia na nzambe ezala na batu nyonso. UDPS Kibasa oyo ekumbami na Augustin Kibasa Maliba na déclaration na bango ya le 27 septembre oyo ezalaki signé na premier vice-président Albert Moleka ba déploraki nanu makambo elekaki na mboka le 19 na le 20 septembre dernier ba présenter ba condoléances na ba famille éprouvée pe ba dénoncer irresponsabilité coupable ya ba auteur ya ba crime wana. UDPS Kibasa oyo non-violence ezali principe sacré depuis création na bango ba condamner répression barbare pe meurtrier ya ba force de l'ordre. UDPS Kibasa bazali contre troisième mandat ya président en exercice pe basengi rien d'autre que respect strict ya constitution. Na kota la ba vie divergent ya ba politicien pe société civile lelo, c'est comme si ba proposition nyonso ezo kende na sens ya ko violer constitution pour na UDPS Kibasa aucun plan ekoki kozala salvatrice pour na RDC soki ezali ko respecter strictement constitution. Info oyo site internet ya France 24 et PECI
États-Unis, Pentagone aurait dépensé plus d'un demi-milliard de dollars pour produire ma vidéo ya lokuta ya ba djihadiste. Selon collectif britannique de journalistes, plus de 540 millions de dollars et zalaki dépensé na 2006 tina 2011. Na cadre ya campagne ya propagande na Irak, oyo bazalaki ko comprendre réalisation ya ba fausse vidéo djihadiste. Ba américain pe ba nzambe ya maipai, ba indo bolamuka. Oyo bakopesa monsené pour raison te lol. Au moment où ba ex-président africain bazozwa ba avantage ebele, l'écho.fr a publié que ba français ba outi ko publier na journal officiel que ba avantage nyonso ba pesa kana ba ex-président na ba famille na bango ezozala réduit. Donc, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, pe Nicolas Sarkozy ba bossa na ba avantage ba luka misala po baza coûter cher na mbo. Après l'attaque, il y a le 3 octobre à Paris, Kim Kardashian a lobby que France est décevoir hier. Coup tout temps où côté là qui est dans chambre star et à télé-réalité américaine, à senga qui batouana ba bomaete pour asa maman ya bana. Donc famille Kardashian ba beti Paris qui ndobika. Na page na ya Facebook, artiste chrétien Paul Nzalo Balenza a annoncé sortie ya de Best of Nzalo Balenza 1. Ezalaki baptisé lobby na Bruxelles na soirée ya louange ya communauté Christou Bolingo. Léopard bapolaki lobby 1-0 contre Kenya na match amical oyo e betamaki na martyr selon supporters moko o ezali po balataki varezi ya pembe wana ezalaka na yombo. Active Facebook oyo bokolanda pezo binisa bango nyonso kala mekala makasi. Kinshasa il est partout. En attendant album Forever Papa Wemba ebima bolanda morceau oyo KNB proposé bino pour na relaxa bino que Papa Wemba kotika toujours na mémoire la biso de génération en génération. Utwalelo ekatelinga susi o na miziki ya viva na koyemba o na moni yo na eselesele o nalingaki na tuna moteme bo soni bato bazalaki ebele o na boyaki bayebambandaka nye o utwa mawa o lelo nalali te o mwalo lendo ya nzembo ezero utwa lelo ekotelinga susi o na miziki ya viva na kobina o na moni yo na eselesele o nalingaki na tuna motembe bo soni bato bazalaki ebele o na boyaki bayebambandaka nde o utwa mawa o lelo nalali te o mwala olendo ya kazaka eyezero. Bapeti bakoli me reve bango Merci bozalaki ebele pour la kolanda KNB ya mokolo ya lelo ekomi na suka botikala toujours connecté branché scotché na ba chaîne partenaire na biso bokuta na lobi na Tania Mavambo Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.